médecin ayebisi ngai soki ke tokomi ezwi ata 1 mois 2 mois encore miso na ngai ekokufa donc nakotikala aveugle ya libela naza motu moko akosunga ngai te nde nazalaki affecté donc na maladie wana ya rougeole etaki nga miso nyonso te mibale donc nakoli kaka bongo na lisu moko naye kozwa maladie ya cataracte cataracte wana edérangeaki ngai makasi tellement bamoyen vraiment ezalaki te bamoyen ezalaki te naye koperdre papa na mama kosala consultation eza na $20 et puis mpona intervenir pour l'opération $500 et je n'ai pas de moyens. Au déplacement na butu passe. Mais moi donc ngai donc on s'est soulagé dans butu ce qui ne devait donc kaza kolala. Donc passe, je souffre mon casse. Tozana yetango nyonso na église. Sokazana posa peut-être akende ko sokola. Ngai mutu na kambaka ye tina douche. Sokazana posa akende ko se soulager. Ngai mutu na kenotika. Sokazana posa bima. Akende kutana ba membre ya famille. Ngai mutu na tambwisaka ye. Dona ngonga oyo miso na ye ezangai. Balezate. Ngai na ye ko yeba na ye wa déjà miso ezomona te. Nyoso mibale. Parce que loko marqué ngai mingi epa na yeza tala na ye ko yemba. Yofuta nyongo nangai yosilisa bapasi nangai tina nini na nyokwama oyo si onyokwama po nangai nakomi nasuka makasi esili ngai Esanga ilopoko na yo salela ngai ngolu na yo kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te kotika ngai te longola soni na ngai kausa bapota nangai pongola likambo nangai salela ngai ngolu na yo. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé.
Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi mu téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera et vous rallongera votre pénis. 5 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Rédaction chrétienne avec Yves Ipantos, directeur d'info, la finale avec la série continue toujours dans votre chaîne. C'est la promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec notre frère Emmanuel Ikoli. Azali Bongo, Mouyemi Nankolo, mais Azan a problème où il y a vision. Comme vous le savez très bien, la vie, c'est la vie. Donc, au monde, Azali Bongo. Tous en awa, tous la merci na honorable. Dino Dioka, c'est le plaisir Makasi, merci na bande de surtout Mikaba Dino de la caméra, merci na Poupon du Bon, la Kata Canada, Maman Emily Monté, mais tous peuple mais maman Kelemba. Merci aussi na Maman Nabiso Believe Muka Fondation, tous sont là, bas veuve orphelin. Merci na Jean-Robert Kala, les savants de l'ADC de Force qui est Timothée, il y a Maman Nicole, Maman la parfaite à Paris, mon ami privé, Chris Temo le Fitir, na Sanité Poupon du Bon, la Kata Canada. Voilà, tout ce qu'on a fait Emmanuel. Azan a un problème où ils ont une vision. Alors, il y a un cas relaté à Awa. Ils ont un solomon comme ok. Du coup, tu as la biso. Ils ont une place où il y a Colonna. Ce coloni Awa et pas un déco. Nous avons $1,000, $3,000, $4,000, $5,000 pour qu'il y ait un cabela bateau. Peut-être qu'il y a un billet. Pour que ça musicien mon pas yemba yo. Mais est-ce qu'il y a un livre? Il y a un Zambé. Na livre wana et c'est communisé comment mikuna talent de konabiso za ina passe c'est qui to sungi peut-être na bana na yo Nzambe ako récompenser parce que to lobaka Bible le biso que
Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que pessine sengo, vous appelez na sengo. Frère Emmanuel, bonne santé na yo. Il y a l'église École Christ Mobimba. Oui, santé na isa malamu na ngolo nzambe. Ozali plus mona etonga nini? Naza mona etonga Tabernacle la lumière. Et pas pasteur nani? Et pas pasteur Lufoso. Merci. Église ya monene bien église na biso kaka oyo tozana ngo. Bon, église ezana trop jeune. Trop jeune, ça c'est bien. Alors ba ndeko batala biso mba yeba. Non d'abord frère Emmanuel abotami ndenge nini tia comme na pasi wazana ngolo na miso. Pour que lelo miso nyoso mibale mona na te tozomona moko ezali ya kokota tozomona moko ezali mais esali côté zalaka noir et plus blanc na ebite expliquer biso na momuke. Merci ndeko Yves. Lisolo oyo na linga vraiment kobeta ngote pesa la nga pasi makasi. Ngana botama miso nyoso to mibale normal. Ndenge yo muto zolanda ngai ozotala boye ngapi na botama bongo. OK. Na botami na mboka Kisangani. Tango nga na botamaki na mboka Kisangani ezalaki na maladie moko rougeole. Ngapi zo ngai? Maladie wana rougeole. Épidémie wana en tout cas salaki rage vraiment makasi na kati ya mboka wana. Eza na bana ebele bakufaki. Tango nga na botami ponga na botamaki 5 kilos. Okay. Nene pembe bapoile belé suke belé donc mon amour ko naki préciable. Attention c'est pour nanga makasi. Et ko bota manangai basala ki mama césarienne tellement la ki nene makasi. Papa sola ki mama yo di moi c'est ce qui va passer lié et c'est il faut balandela sous traitement ba pota wana na. Les temps basala ko sala ko landela maman donc na traitement na e nde nazaki affecté donc na maladie wana ya rougeole etakenga miso nyonso to mibale. OK. Ezalaki pasi wana na ba nini ezalaki na ba année 79. OK. Et kosala que miso nyonso to mibale ezui pasi. Ba médecin donc na ba effort na bango na mayele na bango ndi ça va pesa bango basala ki effort donc ba ye ko longa kaka liso o ebosomona ya côté gauche mais o ya droite ekufi nikasunga biso zo penza o ya côté droite et kokufa en tout cas simba kité donc na koli kaka bongo na liso moko je crois que ba collègue oyo totangi na bango bami d'enfance au tokoli na bango bazomona nga bayebi ngai très bien. Na koli kaka na lisu kaka moko oyo. Tango na koli mukolo na yako maladie ya cataracte. OK. Cataracte wana dérange ki ngai makasi tellement ba moyen vraiment ezala quitté. Ba moyen ezala quitté na iko peut-être papa na maman et tozongi na niveau ya famille en tout cas suivi ezala quitté. Mutu ako kolandela ngai pona suivi donc balandela ngai azala quitté et cataracte wana e ko foncer et enveloppe wana e ko zipa ngai lisoti au moins na komi na niveau oyo nazali. Donc papa le gazate maman leki maman kulutu papa kulutu bazate banoko tout ça. Bon bazali mais bazo koloba possibilité et ça a été. Donc à cause donc il y a un moyen ça a quitté nde salaki que maladie a foncé et la aussi pangaliso. Alors quand nous ville qui Kinshasa comment kindenge nini? Bon comme on a la ville ya Kinshasa on a yaki dans moyen donc ya Masuwa. Voilà lisu moko ezo sala nana. Ouais lisu moko ezo sala. OK. Avec le niveau donc pour vendre pas nani? Na vanda qui donc pas non quoi. OK. Na vanda qui pas non quoi. Quand on a commis wana na maladie bandinga na nte. Nde maladie eko bananga na ndako ka noko wana maladie bandaki ngai ti na ndenge na expliquer yo wana. C'était ça. La famille vous mis combien? Bon la famille toza ebeli. Mon papa was abotami na papa donc toza non pas out. OK.
un nombre à 8 mosusu donc bakufa mosusu donc tozali donc voilà. Donc est-ce que ndenge momona kango est-ce que ezali problème aux spirituel côté famille ou bien ezali peut-être papa maman batambolaki mwa mabe nde ba makamba bwezolanda na vie ou bien n'habite sur aussi gérant kango ndenge eza spiritualité ezalaka maladie oyo ndenge eza boye ti lelo naleki na émission naza koluka plus lisungi aide financièrement oyo baza na bamoyen baza na bonne foi bakokosunga ngai mpo tokende na hôpital na se renseignaki par rapport donc ya traitement bayebisi ngai que kosala consultation eza na $20 et puis mpona intervenir pour la opération $500 et je n'ai pas de moyens. Il y a l'équipe bandeko donc parce que l'andangai partout dans 5 continents au monde entier pour l'andangai sungangai nzambe akopambola yo. Tokotana na o etali loyembo. Tomoni na guitare pembeni reception est-ce que vous allez payer moi na nzambe oyo amesani mingi na loyembo ou bien omekaka ko yembe na nzambe wana? Oui, bien, merci la question. Otoningai, Nathan Monsela Nzambe, je suis aussi chanteur. Ok. Naba moyen donc bande basungaki ngai na kota ki studio na sala ki swinga na nzembo moko. Ok. Eza audio na clip. Ok. Banzembo donc ça est belé, banzembo c'est belé, banzembo souhaiti kali donc il faut na silisa on peut ça album moko ya 8 chants. Nasalika kanzembo moko et naza pe na posa ya producteur moto ko soutenir ngai pe kosisa banzembo mosusu wana tokana loyembo moko et puis tozonga mpona tosisa émission na biso ozopropose biso nini awa loyembo nini oyembela biso Mondimi Lamuka. Merci, c'est parti Mondimi Lamuka. Message moko ya malamu mpona biso ba chrétien ba Kristo to lamuka yezo azoya yo zali mo Kristo ozotala biso nde na baki nzamba linga moto apesaka nesengo
tout sur mon on a vu sur $500 les ambons bouquet, $20 pour la consultation et $500 pour que Alekana opération. Alors, nayoki yo papa Emmanuel, ngongo ya ba yembi dans kolo ebele ya minene ya mboka na biso, nayoki ngongo ya papa na biso Deningonde évangéliste, nayoki ya Yama tuna kati, nayoki ya frère na biso papa na biso Ngoye Musoko. Alors, vous yembi la biso le moko te ya bandeko parmi o na tangi awa. La chanson est populaire, quantiquement populaire, peut-être que sur la peine de quoi. Moi, je suis dans le limbo, oui, mon papa Emmanuel. Merci, Ndeko Yves. Naoko, Yemansengo, ya papa Deningonde. Ok, vas-y, papa Emmanuel. Yo futa nyongo nangai. Yo silisa bapasi nangai. Sina nini na nyokwama. Oyo siyo nyokwama po nangai. Yo futa nyongo nangai. Yo silisa bapasi nangai. Sina nini na nyokwama. Oyo siyo nyokwama po nangai. Nakomi nasuka makasi esilingai. Pesa ngai loboko na yo, salela ngai ngolu na yo. Longola soni na ngai, kausa bapota na ngai. Pongola likambo na ngai, salela ngai ngolu na yo. Tala bakoseka ngai, balobi otiki ngai. Motema epateli kimia, nani ayebi ngai na yo. Kotika ngai te, kotika ngai te, kotika ngai te, kotika ngai te. Merci, bravo frère Emmanuel. Ça fait très mal. Quand on y a mis le yembo et petit biso sous passe, tout kanisa est belé par rapport à Itanayo. Et ça les passe de côté à la biso. On bébé sambo on est dans le bac auparavant. Na ba boîte, au kabela bandeko peut-être les tomba moko tozona sima. Ça les pas wapi ya kolona. Pour que lobby nzambe atalata ka oyo komona ngolobi atala pe ndeko pe bana nayo. Alors toza pe na ndeko na biso aza pembeni na biso awa azali toujours na frère na biso Emmanuel. Alors ndeko bandeko watala biso mbayeba ozana ni pembeni ya ndeko Emmanuel. Merci papa Yves. Nazali bien aimé ya frère Emmanuel. De mbarana épée souvent na église. Naza frère na épée katina kolo. Kombo nani? Kombo nangeza frère Bochard. Bochard. OK. Alors pour na disque na bino, est-ce que vous avez un soutien bato pe ba ka moi si ma pona ko sunga bino pour na baloyembo? Pour na disque na biso en réalité tous nous soutient té. Et ça qu'au travers ba faible moyen na ba connaissance na biso za limité, tous na ba connaissance élargie. OK. Ndé na moi banzela wana ndé tous ko zo moi lisungi peut essayer que to réaliser nzembo yo et si ça limite déjà clip pena audio. Je suis qu'à un niveau. Vous avez frère Emmanuel, vous avez une difficulté. Les lobbies, vous avez besoin de lobby pour tambour ça comme nous. Si on a papa Emmanuel, il y a on a habité. Bon, merci pour la motuna. Na rôle bangana za permanent na papa Emmanuel. OK. Tous en a ici comme on église. Le boulot là la permanence. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles.
bandeko baza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, kobota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règle douloureuse, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Tozana etangu nyonso na église. Sokaza na posa peut-être akende ko sokola. Ngai mtu na kambaka tina douche. Sokaza na posa akende ko se soulager. Ngai mtu na kinotika. Sokaza na posa bima. Akende kutana ba membre ya famille. Ngai mtu na tambwisaka ye. Dona ngonga oyo miso na ye ezangai. Ngai mtu na tambwisaka ye. Ah. Alors, lilo yoko yebana na yo nandeko ezaki ndenge nini? Déjà azaki komona obe yo kutana etanga komi déjà miso mibale ezate. Ngana yeko yebana ye wa déjà miso ezomona te. Nyoso mibale. Nyoso mibale ezomona te. Parce que loko marqué ngai mingi epana yeza tala na ye koyemba. OK. Pour nga na beta la guitare bien que na yebi penza makasi te mais moi ba note supplémentaire to palola na biso. Alors nazaki pena likabo wana koyeba mais na moni poeza la souvent perfectionner et atteindre un certain niveau. Ngana kangama na ye po déjà yemba kala. OK. Alors ko bana ko orienter ngai ko guider ngai de na préférer ki na za la penza na ye. Soit na ba chrétien ba ta la biso pour na disque aussi pour na état de ko na biso ba o ba oza toucher ba sungaye na likambo ekomeli. Bon ngai nazosenga na bana nzambe nyonso bazolanda biso de partout dans le monde. Na yebi ke likabo kati na moto eza nzambe moko. Ponde nzamba za kolo makabo. So nzamba peso likabo eza pona ko édifier corps du Christ. Amen. Pena nzela likabo wana tozo gagner ba âme ko zala pona honneur na biso te mais pour honneur ya royaume nzambe. Likabo tozana ngweza ko ebela nzambe malheureusement ba moyens ali limité. Domiko sala single anze moko pe tozo lancer message na batu nyonso bazali de bonne foi o bazolanda biso na ngwa oyo na monde partout ici ka bazali ba koka koya kosunga biso. Banzembo ezali ebele tobi ke nzamba sala ke loko ne loko na ngonga nango. O to sali ezali na moko ceux qui pe bino boye ko intervenir ezali kwa bo investir na biso batu te mais na œuvre ya nzambe po ete mosala nekele liboso. Na eta ya papa Emmanuel Ndengezawa eza eta moko ya pasi komona moto lokola ngai po baza belete na mokili komona moto azola ta souci ya frère na ye o baza famille moko te papa moko te mais frère église on dit se sacrifier ala souvent na ye ko guidaka ko tamusaka ye bato bon bazara to sala ngo Christ alobaki aimez-vous les uns les autres ainsi le monde connaîtront que vous êtes mes disciples.
Ça c'est yango nde naza na ye. Donc ceux qui penza bana na nzambe azolanda biso bayoki message oyo bakanga mitema te intervenir nabi ke kana eza nango makasi te ceux kaka kei na opération elongoli kaka eloko na pembe akomona. Numéro de téléphone peut ça déjà? Au numéro na biso ya téléphone ezali plus 243 85 19 30 856 plus 243 85 19 30 856. Yami Baleza plus 243 82 50 91 002 plus 243 82 50 91 002. Voilà, merci Ndeko. Donc je crois bien Bolandi Boyoki numéro Bapesi Tobenga Ndeko to Sungaye Atana Tintiang comme disent les Kinois, moi 10, moi 20 koto to sang ici et Sunganda Konabiso yo tali nazana monge belete nazaka moi 50 tinda ba ope ba kocha koto yo na biso pe tozana kichasa to ko bakisa to Sunganda Konabiso amona ezalo kumuka nzambe poza mosai na nzambe. Alors frère Emmanuel to komina suka émission na biso banobota la biso na ningo sona ba chrétien bana na nzambe baza ebele bazota la biso na bato pe ya compassion ya bonne foi ba immaculé baza ebele bazota la biso c'est net moment ningo sona bango yebisa bango maloba oyo ezali kati na yo oyo peut-être ezo choqué yo mais lelo il faut bimisa maloba ndo sona bandeko bazota la pona lisungi na loba. Merci ndeko Yves na ngeko loba na bato surtout bazali kolanda ngai naza na posa ya lisungi wana kosunga ngai na age oyo nakomi na yango naza motu ngona kosala makambo ebele mais ezokoinduka mpe ngai makambo ya miso lisungi eza te. En tout cas motu nyonso azolanda ngai vraiment bosunga ngai po ndenge miso ezokende soki ke etarde na miso mosusu oyo ya kokufa so ekufi nde eza bo donc nakose trouver nulle part bosunga ngai naza na posa lisungi partout bisika boza liboso yoka ngai na partout na monde entier na 5 continents partout bosunga ngai. Je crois que ndeko apesi numéro donc ya mpona koatteindre ngai oyo ya kozala na bonne foi en tout cas bosunga ngai. C'était juste là nazosouffrir makasi tu peux vivre en Ndeni, Nabutu, tout ça. Tu vas corriger bien. Nabutu, vivre en Ndeni. Nabutu, il s'agit de quoi là, nous avons besoin de pisser, petit besoin qu'a besoin. Collier na yo. Nabutu na souffrir makasi. Ko zala nsusu ke soki aza kolala, soki na lamuki, akobana ko tutanaka, kokweya. Donc na souffrir vraiment makasi. Si on se retrouver donc on a une heure pour se soulager si kozonga na ngai donc passe vraiment makasi donc ceux qui botiki ngai donc misu o neza boye usu ya kokufa ya kwa tena ya kokufa donc neza boye misu o et quoi kokufa en tout cas bande on a boye na kosunga ngai Nika, to comme la souka, je crois bien. To Kabana Bino Boete, juste une chanson. Et qu'on permette biso to Kabana Bino, il y a disque na biso. Oyope et zo singa lisungi na bino bandeko pona to yembela kolo. Alors papa Blanche. Et ngwana, ndi momo na souka to Kabana Bino. Et voilà, nzamba sunga egere kamalango.
na moto lelo akomi nzambe nanga sala nanga elongo kati na elembo yemba nzambe na mose lelo akomi nzambe nanga sala nanga elongo kati na elembo toyemba amen amen basantu amen amen oh, oh, oh. Amen alleluia yemba nzambe na polo lelo akomi nzambe nanga sala nanga elongo kati na elembo yemba likondi na moto lelo akomi nzambe nanga sala nanga elongo kati na elembo lingomba ekonetolama lingomba ekonetolama lingomba ekonetolama na tango ya suka lingomba ekonetolama lingomba ekonetolama lingomba ekonetolama na tango ya suka mawana bazangi kondima mawana bazangi kondima mawana bazangi kondima amen alleluia bakozala putulu ya pamba bakozala putulu ya pamba bakozala putulu ya pamba amen alleluia toyemba amen amen basantu amen amen oh, oh, oh. Amen alleluia bandeko na ngai boyoka ngai likambo na ngai yebisa bino sikoyo ngai ndeko na bino ngai yaya na bino ngai leki na bino ngai papa na bino ngai ndeko na bino kati na nkolo nazoyoka mpasi makasi ata ndenge nazoloba boye naza na mpasi naza na difficulté vraiment ya makasi ta na age naza na yango oyo naza na makambo ebele fo nasala mais à cause donc ya mpasi oyo naza na yango moye nasala eloko mosusu ezali te ezosala ngai mpasi mesi ayebisi ngai soki ke tokomi ezwi ata 1 mois 2 mois encore miso na ngai ekokufa donc nakotikala aveugle ya libela donc naza na lisungi te azosenga na bino bosunga ngai kaka moko yango oyo etikali naza na moto mosusu akosunga ngai te bosunga ngai yo moto azali kolanda ngai yo moto azali kolanda ngai partout donc ozali sunga ngai ndeko na yo sunga ngai ndeko na yo nde eza boye même kodéplacement na ngai na butu pasi même moye donc ngai donc kose soulager na butu soki ndeko donc aza kolala donc pasi ezosouffrir makasi sunga ngai yo moto oza na bamoyen sunga ngai vraiment chef sans prix bosunga ngai bosunga ngai ndenge mesa ayebisi ngai alobi ke soki ekomi kaka 1 mois 2 mois soki ewumeli lisusu makasi miso oyo mosusu ekufa soki afonce na tashe wana mosusu oyo ya noir wana donc natikali aveugle pour toujours mpe nakosuka ndenge bandeko nanga bosunga ngai naza na moto moko akosunga ngai te naza na lisungi te naza na moto moko te wakokosunga ngai naza na moto moko akokosunga ngai te
bosunga ngai na moyo bokozala nango bosunga ngai nzambe akopambola bino ndeko nanga oza kolanda ngai nasiri napesaki numero na ngai ya telefone oyo kokomona yango numero na ngai ya telefone yango wana Sangalanga, ibosamo zambembe. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso. Salelanga yeso, yeso, yeso. Undelanga yeso, undelanga yeso, yeso. Bisenga senga nsanga lole nalebi bi yapesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bi bisenga senga nsanga lole lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako, sawa fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelera. Watitishina watitishina nsambi watenzelera. Yeso yeso, lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Hallelujah. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba swanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nsamba asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelelele nalingi mobala oyo